Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et Ah ouais, c'est bien, Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des salvateurs sur le net. Hein? Veut dire que l'ISO mo konzina net. Ya on a sengi bino bolandaka mingi mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si il y a des informations, il y a des news, il y a bien il y a bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Si on l'a dit Congo Gold TV, je te bloque. Check. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, le Congolais? Soit que au Congolais, Sango ya Moututel. Ah, faut pas me poser la question sur telle personne. Je parle pas avec elle. Pourquoi bino ba Congolais, on dirait boza batu moko bozalaka toujours na ba conflit. Pour na nini boza na ba conflit wana? Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bandeko balandia Congo Gold Television, bote na bino bandeko nanga. Merci Susu ndenge Susu. Tokutani na poso alelo. Bon, excusez, semaine passée, je suis sûre que Bozela qui mais toza toujours na bois, il y a des contretemps techniques pesa na ba caprice nango. N'empêche lelo nazongi lisusu pona masolo na biso. Ka ndenge na lobaki masolo na biso. Ezali pona koluka komekara toujours pour kokanisa kosangisa mayele lolenge ni tokosa pomboka na biso ebonga na lobaki que masolo na biso tolobela makambo tout tolobela société tolobela politique tolobela religion tolobela sport toloba makambo nyonso yango mtezo sala ensemble ya société congolaise to ya mboka na biso Congo. Semaine passée na sina lobaki na bina kolobela mingi susu mikolo na lobela na no volet social parce que tozo bossa na tolobela mingi mamba politique mais tozo bossa na que na mboka na biso ba problème eza multiple oh ba bengi en anglais Congo eza wicked problem ça veut dire eza problème moko eza complexe ba cause nango ezali tellement ebele ba problème eza na ba ramification ebele eza ka politique te po politique etambola malamu eza batu nde basala politique po mboka ekoma munene eza pekaka batu basalaka po que batu ba beta bale malamu eza batu nde ba beta bale po ba pasteur ba te to batsango ba te ya malamu ezali ndenge société esali ezosala. Alors le on masolo alelo na ngaki na loba mukolo na tozako solo na ndeko moko atuninga lobi aza ndeko na biso africain mais batu ya ba mboka mususu biso to benga bango batu bikolo alobi nanga lobi ma sœur. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, le Congolais? Pourquoi bino ba Congolais, on dirait boza batu moko bozalaka toujours na ba conflit. Soit que otuni Congolais, Sango ya Moututel. Ah, faut pas me poser la question sur telle personne. Je parle pas avec elle. Alors cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc bino ba Congolais beaucoup ko vivre ensemble té. Nga siko na zarason na zui sujet moko bona discuter na mutu na mona akeza point important to meka kolobela. Moni Karl Marx mutu nyo soyez billet hein ye mutu abimisa nini idéologie na le marxisme asala ki moi nini moi recherche moko pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la société. Bon, définition de conflit azio sur le plan économique à lobby que bateau hein to vivaka en français à lobby nous vivons dans un état perpétuel de conflit parce que
les ressources sont limitées. Alors, batu pour la nuit, on y a un conflit. Toza na conflit parce que bozueza mukie batu baza siko ebele tant bozueza mukie batu baza ebele biso soso lukato wele la poto zwa bozuana ezo sala que ezo bimsa conflit wana ya pesa qui ont sur le plan attaque sur le plan économique atali pourquoi batu hein définition bourgeoisie na prolétariat mais ce qui to le but définir pour définir conflit. Même na origine je crois ça na euti na origine moko latin hein euti na latin balobi que ezali ndeti bitumba ezali donc en français on dit c'est un heurt c'est un clash babilo moko abo alors sur le but de définir le conflit il y a solo ezali opposition oyo hein ou bien koyoka na te na kati ya batumi balé hein po moko azoluka ko imposer position na ye sur baninga mususu yangwana eza conflit et je crois penseur mokope David Wick s'appelle lobaki en mususu que conflit ezali résultat inévitable de la diversité humaine po biso batu eza normal tant tozo vivre na kati ya société conflit ezaka mabete parce que muna mutu azana gunaye mutu na mutu azana ndenge ne amonela makambo mutu na mutu azana loko oya sepela nango ngala ko lobake na sepela na couleur bleue ndeko azotala ngalo bitenga la linga bleu te na linga rouge et c'est comme déjà opposition so ngala lingi na faire imposer point de vue na lobake bleu ndeza kitoko ndesiko komona ekei ko komi conflit ponga la lingi oya ngande batu bandima mais en soi conflit eza vraiment eza penzaka mabete hein pour omoni toza batu tozo vivre ko vivre déjà batu ka ko vivre tana kati ya libota ko vivre na ko communiquer eza lo moko eza très compliqué peza difficile donc yango ba conflit ekozala kaka conflit c'est vrai que et memaka moi souffrance na kati ya batu mais ba psychiatre ba psychologue ba yebi que conflit ezaka ke lo monte za mabe parce que parfois quand on parle de conflit ba tozoa on na côté mon négatif mais côté positif il y a conflit pe ezali conflit surtout par exemple ce qui neti ezaneti conflit moko ya groupe et ça là que ba monique ya on te ça là comme un changement est commis hein et qu'on favoriser changement et qu'on favoriser adaptation et qu'on change et qu'on favoriser développement personnel mais voilà eza ce qui est entre ba groupe hein entre le groupe il y a on te ça là pour groupe on a groupe ba ko vanda ba kanisi mais biso ba congolais et loko zo boma biso eza ba conflit personnel toi na ba conflit personnel alors ba conflit personnel bandeko nanga eza très dangereux pour la nini mandeko yango biso ba congolais toza toujours na difficulté toza na ba problème tellement oza na conflit mo personnel moyen société est gagné ezate au moins par exemple na diaspora awa biso ba congolais ndeti ya diaspora comment on ne peut pas créer par exemple une communauté forte pourquoi ndeti voix na biso ko yo kanate tangu yona nga tozo yo kanate tangu mambweni na kasongo bazoyo kanate tangu nino ba ya ko vanda basangisa idée na bango ensemble baluka basale loko moko ya munene yango moni conflit wana ezo salake ezali ko empêcher batu nde na lobby société et gagner eza ko empêcher que ba relation na biso et progresser et ezala productive po batu bayaka ensemble po basale loko so totali le diagnostic ya biso na ya communauté na biso ezala aweza na mboka nde na milo mu comme sous na lobaki to milo batoza eloko makasi mais wana tozo vivre na kati ya illusion est-ce que toko kakapenza ko sale lo mo productif parce que toza na ba conflit et ba conflit personnel wana mingi ba cause na ngweza nini pona nini toza na ba conflit wana o ezo sala que même moi pe toza na solidarité ezate pendant tinde kwa la tuna kia lobi quand tu poses la question tu dis comment va-t-elle faut pas me demander de ces nouvelles je parle pas avec telle personne ou bien ba ko loba na mutu que congolais toza boye
tokoza lokwa to solo la ngana yo te lokwa na linga ko tokoza tamso za na qualité moko ya bien et lo moko am bien o ko sala ke pour nini et lo ko na biso est avancé mais tellement na conflit na yo to za na sens na solidarité to ko préférer au bengi mutu mususu aya azwi biloko c'est qu'on ndenge ni to ko avancer et tout simplement ba conflit personnel wana il faut battre il faut miso moto mitunaka pour na nini tozaka na conflit na bato parce que de temps en temps biso to bossa na to vanda kaka mutu boya salinga eloko mutu boya salinga mabe mais il faut vraiment mbiso moko bato soko za na conflit yo mo fo mituna na oyeba no ba sentiment na yo oyeba ba émotion na yo oyeba est-ce que conflit na ngawana na zanango o ebimi est-ce que ça te par rapport peut-être ba posonga na zanango peut-être ça te par rapport à ba bosengo nga na zanango oye baba intention nini oyo zanango vis-à-vis na mutu poso totali bien et loko zo ça ba conflit entre biso na kati ya communauté na biso ezali surtout ba envie pour makamu mususu ba concept mususu peut-être lingala nanga eza bien te moyen penana expliquer ngo bien te na français soki otuni ba psychologue ba ko biso que l'envie et ça sentiment moko ya convoitise ça veut dire pour ça ozo lule loko mo muninga zanango ou bien oza insatisfait par rapport à loko mo muninga zanango tomso avantage moko tomsusu moi et loko mo bwa kitoko mutazana mutumso akoza za kitoko mutumso azali azana talent mutumso azali asolola bien mutakola oyebike na kati ya société na Congo na biso ba congolais na sina remarquer Moutako zala soki aloba par exemple français bien toi loba anglais bien au moins la ba oyina soko tuni likamba oyina ezaka po aebo loba français bien aebo loba anglais bien ezo pesa baninga kanda okomona mutu mususu ko vanda na bavandi bazo kumisa ndeti mutu que non ndeko yo ayebi ko beta bale bien alors kuna makolo kuba azape longi mabe mais qu'est-ce que ça a à voir ayebi ko beta bale azali longi mabe ou bien azala makolo kuba problème ezate bazo kumisa nde talent na ye alors mutu na tangu ya koyoka est-ce que ko sepela a sepela te parce que eko pesa mutema pasi parce que eko pesa ye eko pesa ye kanda pour mutu ni nangwa ko linga avandi na o sali eloko te obandi ko finga mutu toza ba spécialiste na makambwana on n'aime pas toyebi ko valoriser mutu te nalandaki dernièrement artiste Kofi Olomide alobaki eloko moko omoni bandeko na ngai toza kana sens eloko eza malamu to kumisi eloko eza mabe to boaki Kofi alobaki eloko mot très important biso ba congolais toyebaka valeur ya muninga na biso congolais te alobi yango bi papa wemba zalaki tozaki omona ye na ndenga mabe nga papa wemba nazoloba nete en tant qu'humain nazoloba par rapport à musalo asai na mboka mais tant wa kufi to moni mokili mobimba mais biso moko tozo mona valeur na été eza ndeti lelo par exemple toza na docteur Mukwege prix Nobel de la paix mais biso ba congolais toza wana tolingi ko valoriser été tout simplement pourquoi ozanoka na mutema mabe pour na nini parce que oza insatisfait olinga kinde ezala yo c'est ça le problème ki baba conflit ezanango tozanango on a causé la hostilité, comme je dis, la mauvaise foi, le mauvais sentiment qu'on a vis-à-vis de gens. Au moins, les Congolais to vanda rabonga na ko vanda na tali kayobo na kanise lio likambo. Et puis likambo na kanise na commission likamba solo. Après dans une banjo panza sango, au moins mutoyo azabo de mauvaise foi. Mukolo wana mususu na zaiko sola na ndeko moko. Ndeko moko na linga kae mingi. Tozo sola ka makambo. Aza mwasi moko azaka mayele pi aza na expérience na yebi senga bende konanga oyebi eza mawa toza na kati ya communauté batu lokola babino boko pesa ba jeune fille ou bien ba jeune femme conseil ya libala mais comme na kati ya société na kati ya communauté na toza na ba hostilité donc mauvaise foi mauvais sentiment vis-à-vis à mutu tozo raté ba makam il y a des gens bazana ba problème ya ba couple batumsu bazoya akoti libala azaki préparé te ba formé yete azane lo mota okende na libala akomi catastrophique bazoye batende nini bakoka kozwa ba solution mais à cause de conflit parce que ozana hostilité vis-à-vis à mutu
oza na mauvaise foi donc makanisi ya mabe likola mutema mutema mabe likola mutu olingi ko approcher mutu wana te yo moko ozomi kanga porte ba conflit mususu tozoza nango pardon bandeko nanga ezali parfois biso ba congolais toyebi komi toza na mulimo ya trahison mutu akoko ya ayebisio likambo na ye toza na sens ya confidentialité te tangu mutu aye koyebisanga likambo na ye ke ndeko tala naza na problème boye tala naza na eloko boye oleke nga nazwa eloko wana na bomba nake mama Hélène oyoki te mama Hélène pe alongoli kuna pou papa David oyoki te mais malheureusement maman Jacques ayaki kobetela nga lisolo wana mama Hélène a beteli papa David a beteli soki frère Roger a beteli koko kingandi ekoya tie kosuka ekoi na matoi ya mama Jacques a betaki lisolo esa nini et créer ba conflit musu tozoza nango eza pona bomutu tant suko azoka ba komi na frustration toza na kati ya société na biso toza batu toni ko frustrer baninga okovanda ndeka na lobi okoseli mutu likambo o minimiser mutu tu na mokili azara na posa nani psychologue wana américain Maslow asalaka hiérarchie na sali pyramide ya besoin apes asa 5 eza na 5 niveaux. Premier niveau eza besoin élémentaire o eza ke mutu aza na posa mai mutu aposa na posa kolia pour à vivre. Deuxième niveau eza besoin ya protection na ya sécurité so mutu allié ameli mai akomo kansande ni na kolala ndenge ni na komi batela so akomi na niveau wana zwe place akolala na ya kolia akomi na posa que azui na place akolala azana ayebi ki naza sécurité asanini amatina étage à misato akomi na posa alinga pe batu balinga ye eloko wana eza très important. Mais tant mutu azoza na kati ya société azomona ke batu bazolinga ye te tozolinga batu te na sens nini ovandi okoseli mutu makambu ou bien muninga sali eloko nyonso muninga osala kaka toluka to dévaloriser mutu ata sali eloko tokoluka kaka makambo oya congolais makambo azosala eza likambo bien te. Docteur a bien azaka indien aza nigérien docteur a congolais a cause bien te footballeur à congolais aza bien te faut zaka footballeur à ivoirien mutaza bien boutique ya congolais eza malonga te kuna eza boye. Donc on est toujours là, on est en train toujours comme créer tant voilà mutaza na frustration et comme nini ye aza na besoin bino bolinga ye bino kuna côté na bozo détruire au ça nini nta na loba liboso conflit ezali opposition entre des intérêts entre ba intérêt eza ba opposition y a ba deux intérêts ou bien y a ba deux nini ba opinion ba point de vue moko bande konangai ba conflit musu tozoza nango eza manque ya communication toyebi ko solola biete biso ba congolais to kanisaka que ko solola to solola ka mais eza na lolenge ya ko solola tango yozo solola na mutu na ndenga ko minimiser ou bien tango yozo solola na mutu obandi na ba point négatif obandi ko bimsaka biloko eza mabe na mutu wana ko yoka yote. Même yango tozara même na conflit parfois tozara na conflit même na bana na biso ba toneti bazana ba boti tozara ba conflit na ba mabala na biso à cause de ça. Pourquoi par exemple okoki ko vanda te na pesa toujours un exemple mutu alati to pesa neti alati elamba alati kitoko mais peut-être que cravate na eza assorti te na elambo ya lataki to pesa net exemple et kozala que alataki veste moko ya bleu bleu ya maka bleu foncé ate chemise moko ya bleu ciel mais généralement cravate kitoko pona ngo il fait zaka moi bleu moi bleu nuit à la limite moi rouge et ça ngo kitoko soko tie moi ton wana ya gris
Et ça peut-être par rapport à goût, hein, au moins ekobima bien te. Mais et ça la façon le bat. Si vous on va vieillir peut-être ba cravate musupe na ndengo latara. Au moins te ko décourager mutu. Mais alors que et ça la façon vieillir costume mystique et na chemise mais ne vient na ngaso no tchela ki on kekele mo roi bleu. Vieillir match koufi. Malgré qu'on critique, on peut se critique, mais ça critique mon constructif. On le bien négativement te, alors on a n'enga ma bête. Mais yo bandi vieux, tu ramènes vieux, baba mamso là, on va ba keke lo loko chango wapi. Au moins teke na o muto lo ba ke vieux na costume so kabenda chemise bien vieux nanga. Et a besoin danger, vieux so o tia ki on nanga keke la bleu, ba solo lali. O bi ke malgré qu'elles a critiqué, mais à jour on a n'enga ma bête, viens c'est vrai, mes petits n'a makambalo ba inanga, elles a bien. Mais tant yo ban viens bablo musu supenda n'engo lata. Yo mo monete ko so créer déjà mutu et tamo pas déjà tant yo kumisi mutu et c'est tché et sengo. Quel que soit ma munyo so yo loba on a sima. Déjà ma lobo ya kitoko wana so loba que c'est bomi makamnyo so mabe. To e ba ko solo la te bande ko nangai. Alors ba conflit personnel wala tozoza conclusion na ngwezani nde na lobaki ne bandeli yango ezo sala que tokoki société na biso koki ko avancer te tango tozoye bate ba intention na biso ezani pourquoi naza na problème na mutu est-ce naza na problème na mutu wana parce que kaka pona lina yinie ou bien ezana raison moko valable o ezotinanga na yina mutu wana ou bien et ça la kengane to discuter nazana moi mésentente moko na ye tokokoka ko bongisa mboka na bisote bande konanga. Moi je le dis toujours, les politiciens, les dirigeants ba uta na kati ya société mutu monta bota malali bumwa mama na ye député, président, premier ministre, juge, magistrat, non abotami akoli na kati ya société. Ça veut dire zalo na kati ya famille. Na kati ya famille a keda école abimi a kesoki université après kobi na musala azana ba ami azana makambutu c'est tout ça mutu azaka influencer na makambutu babilo kona nyoso influencer ka mutu et yango mutu ekreya ka ba valeur ona lobela ki mukolwana na ba norme tant mutu intérioriser yango tant koma mukonzi kaka ba valeur wana balobaka on ne donne que ce qu'on a, hein? La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Soroza kitoko. Sorika kitoko no mutoko opeso ko opesa. Okoza kitoko, opesa ka kitoko, opesa mayelete, opesa bolingote, opesa ka eloko yozali. Yango batu comme toza na kati ya société, une société conflictuelle, tu vivras toujours pas conflit à bas groupe mais bas conflit individuel pour la nini toza na ba posa toza batu moko toza na ba mauvaise foi vis-à-vis na batu tant mutu on appelle au comme la pouvoir parce que eza bebiloko ye eza lokwa ba bagage o ya sa transporter ngo ndeko mema o pe ko mema o tina sika ko kendo diriger. Alors bande ko na ngai to sosola il est grand temps ngala lobaka. Il n'est jamais tard de faire du bien. Mboka na biso ezokende na kobeba. To luka to bongisa mboka na biso. Na lobi nde na lobi conflit ezanga raté. Mais to yeba ko yeba ko élever ba conflit. Soki eza conflit kola likunia to tika likunia. Soki eza conflit que parce que mutu boy asala ke longo mobo injustice. Ça c'est tout à fait normal. Mutu monta linga injustice, malhonnêteté, d'accord, mais ce que ça bablo mot personnel, bande konanga, toza vraiment batu to banda komi tuna. Pourquoi par exemple na yinara mutubo? Pourquoi na zana problème na mutubo? Est-ce que ça likola ba sentiment na zana ngote? Et ça peut-être na zana ba intention mo wa mabe. Donc masolo ya lelo na ngana lo bala bino yangwana. Merci. Ndeka tolobaki bobo sana ko s'abonner te Congo Gold Television eza ya bino. Souscription eza na ngope gratuite ezaka au fini ka bouton bou au souscrire ba commentaire na bino pe yango mutu eko aider hein ezala ya mabe ezala ya malamu nyonso ezaka malamu biso to linga oponde e kosala que biso tozo luka mutu na ndenge abongisa po kengo ekende liboso. En tout cas merci ndeto kutani na mbala oyo ekoya botika na kimia.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.